koloba niki azana zemi wana eza likambo mosusu. Koloba nana ketchup na kalabalaki mundele sima azongi na fali wana eza likambo mosusu. Kasi koloba niki vraiment asufraka amoni pasi mwana mwasi bato wana ekomi vraiment likambo kokamwa ndenge nini boyebi yango. Koloba nana ketchup akanga fali akomandaka amvukaka wana ekomi likambo kokamwa ndenge nini boyebi yango. Soki boyebi yango elingi koloba oyo ya bavoisin na bino boyebi koleka. Soki likambo eleki pa ya voisin na kanisa fo babengaka bino bokende kotémoigner pamba te boyebaka masolo ya kati. Alors boya tokabola masolo ya kati. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote ba rando na ba randonnette, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko babolingo. Tolobi niki ndenge za kolobama aza na mokumba. Misusu balobi aza na mokumba te aza kokosa. Ba video mosusu ebimi pa ya. Rafini Tumba niki akolakisa mokumba. Alors soki niki aza na mokumba, tomoni pe mukanda mosusu ekomami na Facebook ya fali. Alors bakomi ke mwana mwasi wana aza na zemi na ngai te. Na yebi te soki ba reconnaître niki aza na zemi me ya fali te. Alors bandeko, soki ezali ke basangisaki nzoto niki azwi mokumba, alobi mokumba ngo eza ya fali, c'est tout à fait normal. Fali aloba mbala moko eloko liboso mokumba eza ya yete parce que azali na mwasi na ndaku. Alors boloba niki amonaka pasi, me niki ye moko alobaki fali akipaka bana na ye. Alors boloba niki alamukaka tongo aketika bana na classe anyokwami vinyoso. Ezosala bino pasi bozolala te. Alors soki histoire ya niki ndenga lamuka vinyoso kotika bana na classe mwana beli amema esali bino pasi na kanisa tango bokotala oya ba voisin na bino na ya famille na bino bokokufa. Soki bokufi te ezakaka bilobela mwanza. Alors soki fali penza abimaki na niki ezali peteke abimaki na ye pote bazongana. Soki pa abimaki na ye na ndimi teke ekokozala akendaki po basakana. Ye moko ayebi tina akendaki kobima na niki. Niki ye moko pe ayebi tina atikaki babima na fali. Bayebi makambo basololaki soki esalamaki bongo. Alors soki azwi mokumba fali awangani yango alobi eza ya yete parce que azali na mwasi na ndaku. Eza te mwasi azomvuka ye, me ezali kaka po ye moko abima irresponsable te. Eza te ke nana mutu atindi ya wangana, nana mutu atindi ye aloba boye, mais non, ye moko fasala bongo po abima irresponsable te. Et puis ekosunga ye soki asali bongo pote mwasi oyo
ye alobi aza na zemi na ye basala test ADN. Bandeko, soki penza Fally akendaki abima na Niki, seke selonga akendaki abima na ye po penza azwa zemi. Po parce que nazomona eloko ekozongisa Fally te akende bima na Niki sima nango awanganaka ndeko mwasi. Soki penza akendaka bima na ye abimaki ne pe ya solo atie pe mokumba seke akendaki pote bazongana te me po penza atia ye mokumba. Bokoloba mais pourquoi soka akendaki po atia ye mokumba sikoyo azowanga nango? Nalobi na bino eza procédure normal po na ye. Aza star, aza vedette, aza na mwasi na ndako na bana. Sikoyo soka lobi nakendaki kaka kuna po natia Niki mokumba, bato bakomona ye aza na liboma to aza bête. Mais sikoyo soka lobi eloko te, Niki ayebi ke balalaki na ye, ye pa ayebi ke alalaki na Niki, alors Niki akosala kaka ndenge bamesana test. Tango akosala test bakosolola susu na mayele mwana akobima ya ye. Alors ye akondima kaka comme d'habitude. Mais soki akenda kobima na ye ezali kaka babota. Na yebi te soki akanisaki Niki akobotela ye bana yekolo mosusu, nana yekolo mosusu, alingi azala na bana nekolo nyonso na yebi te. To soki alingi eloko nini na yebi te. Soki penza alalaki na Niki. Po soki alalaki na Niki selonga ezakaka po atia ye mokumba. Alors soki Niki akanisaki bazonganaki, en tout cas na yebi deja akozala na tante. Po aza deja na tante po na kolengela bafana na ye o baza ndako moko. Alors soki bakisi Niki akozala na tante. Sikoyo Niki pe batikelaka ye tante. Selon histoire tango bazala mike akanga ye na mobali. Alors moto lokola Fally soka kangi mwasi na mobali, cela veut dire akomona tango ya zalaka te azalaka deja na mibali. Elingi koloba pote atia deuxième bureau na ndenga zanga temps ekosimba te parce que akoyeba soka kei mwasi akozala na moto mosusu. Alors po batela vie na ye na succès na ye akokende na mwasi moko te abimaka na bamakango. Mais kokende abima na ye alala na ye, en tout cas c'est possible. Soki pe basalaki yango ezali kaka uniquement po abota. Alors soki pa wangani yango sinexplique bino. Selonga ekokozala bongo. Alors bafana ndenga zawana soki ayoki mokumba ngo sikoyo ekopesa ye kanda, c'est tout à fait normal. Soki pa yokango kala sepesa ye kanda baswanaka, fo baswana ezape normal. Parce que bafana aboteli ye 5 bana. Soki abota mibali bafana alakisaka ye ngate mutu nasalaka bana ndenge yo salaka ba chanson. Nzambe mutatindaka bongo. Alors soki Fally azaki na besoin posa abakisa bana mususu ya basi, alors azalaki toujours na choix ya kozela bafana abotela ye mwasi. Bafana pe abota mwana ya 5e ya mwasi. Mais tango mususu Fally kokutana na nana epesi baboule alobi non, tika ye tango mususu azana matrice ebotaka kaka basi na bakisa basi mususu babotama kotoyo ya baluba kote kuna ya bangala. Ke akende luka mwasi mususu ekoki kobotela ye susu makambo koleka. Yango alobi bon lokola Niki si tobota na ye aza mama bana nanga tokozonga na biso te ata yazomona na mipesi po na ye tokomosala amour, menga na kozongana na ye te pamba te na kokutana na surprise ya mabe.
ekoki kobebisa carrière nanga. Yango wana akendaki kaka atia zemi. Pote abotela ye bana ndenge mesala kobota ya basi pote akoma na kote oyo 4 bana to 5 to 3 ya basi kote kuna akoma na 4 ya mibali. En tout cas pana ye tango mususu yango mutezali positive. Bobosa na te fali ye moko na libota na ye ya papa na ye na mama na ye babotama mingi te. Yango tango mususu alingaki asala famille mususu maboyi asala na mwasi mususu. Melikamba ko wangana en tout cas soki ye mutachaki nikizem ako continue ko wangana parce que eza stratégie ya kitoko pote niki ayebake azakaka kobota na ye me bakozala longo te ako supporter bana kasi na moma oyo awanga nyango nanu po niki akende na test. Alors makambo mususu eza na mutu ya niki na yebite. Makambo peza na mutu ya fali na yebite. Makambo peza na mutu ya nana na yebite. Oyo nga na lobi eza nango pe kaka hypothèse. Na lobi yango te po ezosalanga pasi to esengo. Pamba te baka ebele ezali kaka na ba voisin na biso, na ba famille na biso, na ba milliers to fréquentaka. Po oyo azoloba makambo ezosale pasi. En tout cas azakoloba kaka pona koloba. To azomemango ba sentiment ya ba imagination ebele. Ou bien azalaka sensible na makambo nyonso oyo soki a intéressé nango. Alors eza risque pona santé yango wana bandeko bolandango kaka normal ndenge bolandaka frais divers nyonso elekaka na société. Ngai papa Robo na sokisi awa. Botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.